Au moins na vandi mukolo yamba fa bugazu beta la interview muso ale kaka atana biloko tout poso na vanda botale sur avana nenga na vandi tout le temps au rumo na vanda rabo ani abima mu pepe fa si c'est mu pepe mise mu pepe via commissaire moi si na donc soko bota bana pende babota donc ça dit eza nenga na ya za na pour détruire ba via ba jeune siko yo sala ba jeune na batu bongo siko lobby ta lobby la loba montana ta le loba montana zo yemba nenge nyonso. Mais album n'ata bandegoni mo ba se plana ngote ko fa yiba ba lupe mbanyonso Gibson azo yemba ko lega même mambili ya belle na ba voye que ni textuel mais na nazo ka banze mona ye via benda bango tu bangenge wana soleil wanga yona akifana na poto kuna azo yemba solo kese kuna wapi après vieux ils en a vie mususu il y a notre vie parce que au monde so to luka lelo mige ils en ont vanité de vanité Kofi Olomide papa imana kufaki na lobaki yango atika pala makampana zata vie ase ba chele yango na serike Kofi enda kwana mon frère atatonga yango chaque jour aodaye kala ta otikango baka wana tonga na ba jibu aodaye mutu moko te aokina bilo na serike ozwa na vie ozwa te zala fier na o ninyo zali mais yo siko asala ngote non nga pa osala ngone parce que nga zaki petit ne ba mission donc jamais osala nga ba on est pas royal ngote parce que nga zaki petit ne ba mission nga ne noti na ba mission zobosi sala boy zobosi ke na mort ke zo ba mort ne na ke na ba mort papa André père on a sanga na mama emo ba tutu ba ebi papa André na ke zo ba mort ne to ke sala ngo makambo baba kindoki na ye ba makambo ne belebele moko boy zobozi kende sala boy zong sa boy mama ba sirene na ye boy boy bilima na ba mai ngai funa kutana kana na sala ka boy donc gloire à Dieu kaka parce que à gardanga le tout juste tu ko na za pena vini na libo grâce à Nzambe et peut-être ozana ye ya tika na kataka bien na kiti na zui papa nde to koti na kataka to su ba mort no beto ye zo biloko o to ki no posa poto sana ngona musala monda maji o to no sana ye ba mort ni autant bozorango bozu ba mort ni bokina na bango wapi ba travail zali ba oyo ça bon fléri non après to no kunda bango quelque part kolobi bembeto ba ba kolobi bembe bon peut-être yebite nde bango ba na suka na ngona cimetière essentiel biso to sola déjà na papa André ko fait apesi mon enveloppe na ye ba franc congolais ka ebele donc c'est la valeur à $100 200 to su ba biloko to ki na pour ça donc voilà donc Kofi le roi toi dernier démo to rosa suna Kofi bon na bana gagner ka bambo mo ba deje on no ba deje na ba bilamba mo boy mo ya la tiango beso moni jibala te donc ne vie yango te tala le vinde to mokinde tala Kofi ko muta kitata na ye azo comprendre ka mokina liwa tala album oyo 13e apôtre sokini tala boki Jésus Christ mabanga trop na esprit ka que Jésus o gele mao azo comprendre pas azo comprendre déjà que azo dit osomona donc tout bato bele balanda 13e apôtre wana parce que ceux qui ba mission tout ba dans na Congo ceux qui magie ceux qui mission la kake pour réunir faut na magie Kofi Olomide aza numéro 1 ya ba mission tout ya Congo wana ngazo confirmer ngala mona ngo ba ministre ya Congo ba osimba ba kisi pa Kofi na mona ngo ba mission musu ba okese mususu ba zo ba kisi pa Kofi donc Kofi aza ye nganga abeta maboko 3 fois boy comme $100 a peso futa transport Abel Rabama Kila Batu. Portail Moscou. Viens, j'ai fou mamba na parler. Tena ni ve Jonigo. Aye. Aye, où t'as vu Abeta Scrap, ma soba otonga. Viens, maman fâché. Oh. Viens fâché moi dans les vidéos. Viens Jonigo malpang. On a un grand frère na. Oh, bima malpang on a. Oh. Viens Jonigo, mon anti-bâché. C'est bima pena quoi donc. Oh, yo, tellement zo envié. Kengana dae. Po botu na lupango na ngaso ba didisto no botu ba dempiro lupango na nga ba bien na ngai ve joni ko ta kama bengana ve joni ko na lupango mamna oloba ve joni ko ayebiango même mama mi ba yaka na lupango kuna ye mama ye pa mwana na ye mais moi na bia okota te na lupango pour ça lupango na yete ça lupango na ye na mwasini na ba na ye so mama mi na posa ba sola ke na lupango bango ba kola na mbinza kuna osomona donc ça dit o asala ka batu ezala tina famille na ye deux ans n'engagé donc ça assez lima asa mututi ngala Kofi Olomide bon towelela makamebele ya makamebele penda towelela ngai na futi saite na tika ona maboka Nzambe parce que na eba ki yaza demo muto akuki ko succès ezaka Nzambe ya ona tika kango na maboka Nzambe so komi leo na komi koloba mo biloko moko mibale eza parce que etondi na zape mutu fallait arrêter na berero la salle senga na gagner ta biloko moko boye. Peut-être que ngala so moi talaka tout ça batu parce que mutu to vivre na mokili azara na intérêt na na makamuto zo sala landela rango ngasko na ko mona ki intérêt zati vezo utiliser pe ngai zo mona
vezo etizenga kotinda ngai ke no zo ba suki ba musicien sala boy ke no sala ba pete ba cheke combien de pete ba cheke ko faire les ba pete ba cheke bondo sala nini nini pour y aller bon ningo zolo na ba bilamba peut-être body peut-être un yo lu bien na parler cheke bika faire bing senga na parler ndeni zo ba kecho ba pete ba belé bazate na botanga ba komboka po écrire makamena matongi wana soki 2 3 4 cheke ba kufa na part ya quartier la te bato ba yebi c'est Koffi Olomide. C'est Koffi Olomide. Petit nanga BBC. Azara danser dans son quartier la tête. Akenda pas oué répondre. Botu na BBC alonga maison mais alonga quartier la tête kena maison mais point. Amona sirène wana o va na ndaka Koffi Olomide. Parce que Koffi a un voyage akenda ku du poto mo akenda ya 2 mois. Akanga ndako na kanga ba chef bloko tout ba fongola kenda nango. Suko BBC toilette ne bouchaka. Ndako ya Koffi Olomide. Ndaka Koffi via tongela ba appartement na sima ba danser mutara na chambre na. Toilette ne bouchaki. Moi que na toilette ba ningi ya te po bango ba na barando bango na bango. Akiti suko na pele na escalier, asuba na pelouse. Na ba 2h du matin. Oh, abora miso mo lo mozo éclairer likolo kuna na chambre à vie. Mais viens ça na voyage. Akanga ndako na ya kanga ba fongola tout. Ata ba moni moi 6 mois zo peigner sous BBC a ganga. Voix maman ekenda. Ba yo benga docteur malala jona docteur a Koffi on a benda ba danser ba makila au soit disant ba ça ba examen makila nzora nde ba makila na kinda kokono baby ça ba chance bana ba na monde na bango osomona ve mo docteur malala na dispensaire na be ko mo ezarana na simanda ka Koffi eza tinel mo robo dispensaire mo muke osomona ayo wana ote po ba ma pecho na église bo délivrance petona sirena lo balanzota petona BBC bat batu na ba royebisa royebisa la vérité ata na poto place azali ba tchele caméra ba royebisa la vérité amona sirena Koffi boy zo mona donc c'est donc Koffi c'est aza mutute to bon sene ne niye mutu asa que vient zo kufa déjà Koffi zo daye déjà sur invité aza la vie muke parce que moni ya monega ki mukiliza ye mais le lot à la venir ko mais si c'est bimé le longi vient za sou bien talent ba mbate simbate zo comprend donc ngana esino lo bon sanité na lo bon sanité donc to kutala na monde astral parce ba oui ba kendaka tout ba yebi soleil mtanzu to miki libumona ye peut-être na mulaya ye peut-être bon yazo kanisa ke za malamu ngana aide do na aide na yebike kala tenga pe na zuya no wana to kutala to sola et ça te pona critiquer ça ke o eleka ke leki akoma lelo parents na mwasi na bana do yepe azwa tamu ko mususu alo bango na caméra ke Koffi ba no sala biso bo no sala bo nzamba ko pardonner o mona ke vie na ko changer a robet album e simba ozo monter ke ba sala ba makambe simba te ba soleil ba gypsum bango tout presque o via sala ba makambo wana tala bateau ba bima na quartier la te ba obeta biloko e simba te o zo simba c'est que ba bunda ki po bloquer simba je ko bango ba bunda ki nzelani soleil ba bunda raté gypsum na bunda raté zo comprendre moi muke ku Jordan ku sa massa na ngaza na ba Canada kuna na ba state ça va zo comprendre pour ça la vérité quartier la te zo mona donc yangona oui non non ba on a ndenga mouvement na zalaka éclairer ngaza éclairer ya faire rigola ah donc dans un porte-parole dans un éclaireur donc on a représenté à faire Angola partout dans le monde natambula rabona zara na Angola na vendre siège za na kena ba Brésil na voyagera partout par-ci par-là mais na représenté à faire donc ça dit ngaza au chef faire musabna lisu ngana elio makofia donc on comprend parce que na yebi ni faire azali na yebi charge ni azala ngo charge frère azala pour la musique à Congo et ça na mission moroté sur la cause boya kangola pourquoi bo so ba visa bo ndiko la bato batu ba misa no oya ko sala nini musique ya malonga musique te yo pe mutoko mulai o ko mutela le roi Thomas le Koffi o ko robinate on a la coste et puis on lui a se comparer mais ko critiquer ka faire net ko le karabanini bado bano bis album na nze moni so sala bato ba bien osomona donc ça dit ba mission musu yo moni nga mige na comme l'esprit moko ba mission ne ba uta ba kombo no ya mboko boy ba ko na problème na zobozi oyo zobozi permettre eta yangola ko ya noter parce que obi e kolanda yo na comme na bakanda parce que ba komo ya biyaya tala mususu nani kabose pa yawa azali yawa brigade azali yawa mutazo longola batu so ne zaka brigade tala musique brigade azobeta na batu brigade azobeta musique kitoko musique kitoko au mona ke mona moko boye a uta place moko azaki bien formé na musique usoka ke chant bien c'est ben kitoko bat baso bina wana msu le reste batikali bat ba mozela ka fera ya to so la bien ba programme on lo ba o yemo président ta pesa ngango usoka pas ça dit to zaka na biso bien
ayebi ke ako perdre nga te nga pe na ko perdre te tim ko to dai faire jamais na